alobi kobeta 2 semaines so alobi pe kobeta 1 semaine mama Tiffany Diama lelo ezaka penza lisusu na maboko ya batu pe ya nani donc ya normal ezalaka penza lisusu te Diama ekoma pe donc na bakonza mboka na bandoki akoloba lelo akangi Diama place ezalaki na Diama makasi boko ya 0 na 0. Soki na kiti na saki wana popo tina komi na se nde ko permettre nga na zwi lokolo na nga na kotisi na kati ya ne wana tina niveau ya mopende pona se ya mai place to plonge ka mingi za ba mai ya makasi e koko isa openza boy okwe par derrière mona na parasite moni ka ndenge bakwe isa ba soda mutu akwe penze nanga excuse mama Tiffany atesi ko loboko na lipeka abenga na komo ndako chibui osambela kate poani. Mama Tiffany, posa na ngeza na no question était alokola loboko po loboko atie likola ngeza lokola ba memi singa moteur soki ya 4 pillars loboko na ye poa. Okuna nazana 7 combo oyebani. Carabine chauffeur de ligne, opérateur à Bandoki, Mabusela, Bopeira Bandumba, donc nazaki na ba kombe moto abenga pe na kombo Chibui. Ngape na yebisi na sambela kananga ite alobi osambela kate mais awo ko bimate mbala moko na lâcher tio na tikitio wa siko ngai nazote pa parce que na teni wana tozinda kate ngai siko na komo te pa likola mai boye ba moni ngai balobi ye wana déjà ba 5 heures juste ba longoli kano wana noko ayaki nango vite ba ye bazwinga pourquoi parce que soki ba sali kutu minute moke bato batambola nzela wana ya kanananga wana entre Joko Puna na Ntumina site wana eza makasi ostalei nenga banotambola akokai kobuka site wana te po akoma Alex Ango ezala passable po akoma tina nzela tika pa na nzela mai alors ebembe na ngai soki ekwei wana seke na komona na te ngalobi na yoki nazobimiso nazozo lokola apôtre na ngai pona mosala na ngai na ndimi soko ayebisi nga tala ngai nde natali elongi wana se référé na ya maputo ba mama protestante balataka mokristo aza mwinda wana elongi wana se référé na mikanda ya malongi oyo babanopesa biso na katolike na moni ngalobi eza yo Yesu asoma loba mama botswaka badiama okinote kina badiama badiama tu faire na ba comptoir Bayata Ibrahim na tikaba. Est-ce que badiamateur on appelle bazalaka bakis? Oui, badiamateur mingi. Mais ceux qui to kozwa bakoli pe ka mabete. Ozomona, ceux qui pe to kozwa tango kaka ba tamoko likaki baboka badiamateur, on les appelle les diamatifères. Badiamateur, c'est ça, badiamateur. Voilà, bazo bois kabako tout ça que bangonde ba pesaka mbongo bele apasa tala te voilà. Mama Tiffany va avec me boy bagate ba pampex na so ebisa solo batambola na ba pampex mais okoyeba ndenge ni soki nzamba révélo te soki okutana na esprit wana te moko musu ekoza la pe boke na douche mutu awuti na douche eza mwasi te mubali mais okuti penda ba morso ba partie ya makila etikali tamusa makila boita ouais morai na comprendre mais nzoka de lokuta et morai te azana ba moment ya règle mubali ba diamatifère rebelle basalelaka ba biloko wana alors soki tokei na sima na tumbi biloko wana nyonso eziki kakebeti bakake na yebiso bakake po ngai nde nazalaki na ngambo wana taka sonde bando sima ngai te aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolake mapapu masope mafuta tokokesika na longo na nzambe oyo babenga na makomi. C'est avec un grand cœur et un grand plaisir que nous vous disons bonjour et bonsoir. Bien-aimés dans les sénatrices, chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout
dans le monde entier. La princesse, la humble, la servante de Dieu. Maman Tiffany Mouka dans vos maisons, partout où vous êtes en scène et maman. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous Papa Michael. Il est déjà sur ce plateau, rendons grâce à Dieu à travers ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Katela, Yambaloya taba pastel bakokata. Allez, Katela, Yambaloya taba ministra bakokata. Eli. Okay, toka mula. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Gloire à Dieu, merci peuple de Dieu, merci Ibotanakolo. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste, vous allez inviter Bino na séminaire moko ezali kozoma kati na église na biso awa na Campinzi, donc na quartier na commune ya Kalamu na avenue Pinzi numéro 61A. Donc ce qui ndekwatie ozowuta victoire ozowuta limité okiti na ezo kaka na rompo ezo wana otuni hôtel Pelga wana otuni avenue Pinzi 61A okukuta biso toza wana juste ekangami pemena lopango ya ndeko mokonzi moko ya batuna biso ya boutique papa Egwake, beaucoup de respect. Donc boya ebele na séminaire kozala wana tokozwa tayo ya kopesa biso ba témoignage en live. Il y forte prière, je dis bien forte prière, puis forte déclaration, qui reçoit un apôtre à la qualité des apôtres à Kouzoalipamboli à Bantoma. Je crois que le Seigneur est au rendez-vous, venez. Et Dieu ne manquera pas, il y a pour ça la mission de l'âme. Et comme baptême, la mission est du ténèbre à la lumière. Kolongwana kati na molili pe kokota na pole. Alors toko kende mingi kolobela. Qu'est-ce que Moliliwana, qu'est-ce que Paul Sengel au Kota? Parce que la vie que tu mets là, il faut la place au Kota na demeure au Isali ayo destiné à Zambé pour la tina na vie. Que le Seigneur nous bénisse. Mais papa, tu as totalement mon cœur, tu peux te rendre solo ya mai. Bino vous avez un plongeur, le plongeur peut Rolanda yo. Avant beaucoup, est-ce que vous avez une cérémonie pour ça, le lobby, tu vas prier? Oui, yango na uta koyebisa yo. Mingi, ba diama mingi ozomona. Babisika monsieur ezali diamape normal ezalaka mokonzi moko ye moko azo travailler à cause de cérémonie na ye coutumière bokonzi azui ba makala ya moto a sali cérémonie aye abwaki net na place na biso na liboso na balabala eteni ona mai diame ko bima tina libanda nango bato batimolaka to benga bango ba nani basalaka bani na libanda bamazimba ba basala bamazimba libanda bakozwa pe diama
soki alobi ekobeta 2 semaines soki alobi mpe ekobeta 1 semaine mama Tiffany Diamant lelo ezalaka mpenza lisusu na maboko ya bato mpe ya nani donc ya normal ezalaka mpenza lisusu te Diamant ekoma mpenza donc na bakonzi ya mboka na bandoki akoloba lelo akangi Diamant place oyo ezalaki na Diamant makasi bokoya 0-0 nozomona donc 0-0 même ata bambinzo oyo elimwa nango te mais bato nde bakanga yango eza na kati ya bandako mokonzi moko akoloba lelo akeka na place ya cérémonie ne alobi na babikare montsukune wana aye abwaki kaka na zamba okoka mbinzo soki bokomi na fiere mbinzo après 2 semaines pou aya botoli soki asenga mwana moka obe ndeko kabela nda mbinzo ndenge opesi kaka okendaki abwaki kuna esili embala moko ekauki alors na ba cérémonie e banda ko zala mais est-ce que monde na mai pendeza monde ba réalité oui eza na ba réalité ebele oui bato ebele o ba voyageaka mingi ba déplacer na bango tamso a déplacer ka na nzela mai akene par esprit ba sirène ba déplacer ti ba memie tamso to lobo bien na ilebo ouais ko longane ti chassa bino bo kanzaka zala mutuka bino bo komona te atokena ni na agence amatai ba mutuka mais yi atamboli kuna te o etamboli kuna poso mais yi déjà précédé na nzela mai pe asi akomi pourquoi balala na nzela te omoni déplacement na biso tango ezaki na monde wana eza lokola hotel tale otamboli o mutu ke sili carburant kuna ezali ndenge longwe mbala moko komi c'est-à-dire mutu aza na esprit azo déplacer mbala moko bino bozo na mutuka omoni pe na yeta musazo ni maneka bapongi bozo solisa mutu asolana batute mutu kimia nzoka nde yasi a voyager ki déjà na nzela mususu ake ko précéder bino mais ozo ya siko posona tango bozo koma na agence ye pesa esprit ne pe yebisie na place azali ayeti na agence tango boki na bis moli mona wana eye coach ezu na nzoto vandi alors nous ça la plonge certainement to bana osala ngo mingi bande ko mingi ya ba plonger ba yebi onke ba diamant mingi to bana uta nango na libanda oko kende parce que musu ezala ka ko boma batute ne na uta oyebi sabino surtout na kele wana biso to sali 95 96 97 parce que na longwa ki na zu ba appel wana na ba 10e mois 96 95 96 97 wana soko tuni bana kele to sala ka diamant makasi kaka na pont wana ya kele pe soko zongi na babi ponga na batikapa nde biso atobimisi ba diamant makasi génération wana alors ceux qui toke na mboka na ba maison mususu bakoyebisa yo opesi $100 mbongo penza opesi $100 oya yo mbongo mala basaleli yo boras oto kinda nango na sama ezali nzanza basala ngo lokola entonnoir po ezala suko mwa makasi pona kotimola mabende mabanga na se kozwa zelo wana kokota na basaki tokota na basaki video pe to chaka fufu ozomona basaki video ande to chaka des fois basaki ezala na sukali mais mingi to sala ba basaki oya bande vert wana soki na koti nango na mai net ngana banolinga mingi ko plonger na butu na kola tambala moko 7 sacs vides place ezali ya tali sa chance c'est-à-dire to benga tali sa ezali place diamant eza mingi te mais nombre de sacs na yo nde ko pesa yo diamant alors soki na lata ta 7 sacs na tio wana na kangi ba sacs vides na gumbi na koti na kim na koti soki na kiti nango nesika boras wana ndenge ezali nde tuzo timola mama bende mabele kaka ndenge wana sima mabanga zelu nyonso na kati zo koti soki sac etondi na kangi yango ka ndenge to kanga ka sac pendabo okangi wana etelemi na zwi sac mosusu kana soki na silisi ba sac na nga nyonso na temisi yango peme nde na mati likolo na kezwa sikoyo longo oto benga kapona koya kokanga basaki bakopesa nga singa wana songe nango kotika na bango na boîte likolo na pirogue ngai na kitika na songe wana kangi saki soki na sisi kokanga saki na ningisi bango bayebi keseka sisi bango babendi ngai na ede saki na facilité yango ekei soki ebimi ngai na mbati lisusu na zwi su singa wana ainsi de suite ndenge na kobimisa basaki nyonso na sama non kobunga te po tozalaka nazar te ndenge tokotaka avant to telema net awana katikati ebale tozwaka saki mosusu tobwaki yango eza na mabanga kaka ya minene po etelemisa bwatu lokola longo tobenga yango longo bobwaki yango neti mwa likolo neti ndenge tovandi tokobwaka yango koleka direction ya nani université ya Kimbangisi tobwaki yango tolobata na direction ya Kimweza wana ebwakami wana singa wana ekozala ba 200 mètres ba 150 mètres siko tozokita ti place pirogue ekotelema seke saki wana oyo na kati eza monene eza na mabanga seke ekutani place moko ya bien etikala siko place etikala wana biso siko tokolibere boîte etikala tokangi tozwi siko singa wana tokangi na mutu ya pirogue na biso siko ta kati ya boîte toali so na basaki mosusu oyo totondisaka na mabanga tosali yango ne nde yango tokotaka nango mpona kovandela bakobwaka yango soki ekititi ekomi na se atomoni ke ekomi bazwi singa bapanche na bwato nga sikoyo nalati teni mpo teni na biso wana ezalaka kaka elongi nde ezalaka libanda
na ba paume de main na makolo soko lingo plonger olati mais sapato ato bano lingate parce que soki ça c'est mingi créera ba problème mais soki kozinda to benga ka ngele et salemi bato bakomi ozinda et ça la pas pour bima ndeto linga ko plonger mingi ndenge wana bakolongolo soki na kiti na saki wana popo tina komi na se ndeko permettre nga na vilo kolo na nga na kotisi na kati ya ne wana tina niveau ya mopende pona se a mai place to plonger ka mingi za ba mai ya makasi et koko isa openza boy okwe par derrière mais pour osala équilibre ndeto kota na saki wa lokolo ezana mabange belé ndezo tshelo support ozo vande lango ozo sala mosala menga isiko na bandaki kotika saki wana na ramper na mabanga tellement noko banda ko travailler ndengo wana na ramper na kolongo wana keti na deuxième avenue tango bokona diama ya sala ki azwa ki dia boko ya wana mais na bano plonger wana te vous comprendre alors tango ka banda wana kwei noko balobi bazo katanga loboko siko ngai na bani ko raisonner que soki na yoka moto azo pema na moto azo pusa pembe na ngai ifuna zo barasa nini na bwaka po bakatanga loboko te bakokita nazobwaka kaka mabanga bazokita siko noko alobi mais tokosala ndenge nini awa yi wana zolinga to pusa rata pe na ete ma Stéphanie banda 22h ti déjà tokomi ba 4h soki 40 nde na mona na parasite monika ndenge bakwesa basoda mutu akwe pene nanga excuse mama Stéphanie atie siko loboko na lipeka abenga na komo ndako chibui osambela kate poani mama Stéphanie posa na ngai ezana no question était alobola loboko po loboko atie likola ngeza lokola ba memi singa moteur soki ya 4 pillars loboko na ye poa siko nazoko se poser des questions wana loboko ne poa boye pona nini P2D mutu abenga na komo ndako chibui na zamba mobima soki mutu abenga ndenge wana seka zande ko na ngai soit totanga na ye soit akola kote moko na ngai po kuna naza na 7 kombo oyebani carabine chauffeur de ligne opérateur abandoki mabusela bopera bandumba donc nazaki na bakombe mutu abenga pe na kombo chibui nga pe na yebisi na sambela kana ngai te alobi osambela te mais awo ko bima te so lobi osambela to ko bima te ngai ne naza na pouvoir ya kolimbisa ngai ne naza na pouvoir ya koloba ke obima bayela ngai na mobeko ya Moïse oyoka te mwasi bakangie na mbeto ekobo bayeli ngai ye esengeli babeta mabanga kufa me ngai na limbisa nga siko natali muto marqué elongi na mo tenga me muto wana lolendo yenda aza na pouvoir akomi siko nani po aza na pouvoir kolimbisa linga koma siko nzambe awa place yovani soko sambeli te kobika te ngalbi na sambela ngalo sambela ndeni na libumu na ngai soko komi ko na osala confession na chapelle na ngai evana kana libumu awa evana kana ngala lala nango la bima nango naza pe na kunu fa ikunu na ngai na loboko awa naza na temple na ngai tala kikara siko na bani kotanga biloko na ngai kikara mutu na ngai tala maison na ngai ndenge zala na biloko na bani siko koloba makamu nyonso na sala makamu ebele na longola bazemi combien na boka bazemba batu combien siko ngai na ko sambela nzamba ngwa ko yoka ngai atuni est-ce que yo yebi ngai Nathalie boye mama Tiffany na mona mutu yango te azamula likolo ndenge tomona boza pembeni mutu wana akita siko tango akiti na moni elongine na mona papa te c'était juste un grand frère Nathalie elongine na mona azaka un grand frère na lobi na yebi yote atuninga oyebi ngai te nga lobi na yebi yote ya lobi mais soko yebi ngate awa yoko bimate nga lobi siko nga na yebi yote na kosala ndenge nini ya yo talangai bien soko talinga soko yebinga te seke awa okobima te mama Tiffany je fais l'effort ya kotala moto na ba relation to yebani na ba camarade noko na ba agence to kendaka na ba misale salma pona meka kotala soki na yebi elongio image nango ezate na troisième fois nda yebisinga talangai alors nzamba asalela ka moto par rapport ya niveau ya connaissance maintenant elongi ya grand frère wana et se transformer lokola oyo babanda kopesa biso ba mikanda malongi parce que biso tozaba ba botami na catholique to koli na catholique ba communion nyo tozi na catholique tozalaki na mikanda na biso ya malongi oyo babanda kopesa biso photo wana maintenant ekomi lokola oyo na moni na se ya mai photo wana et de deux références mosusu ndenge to banomona ba mama protestante ndenge babanda kolata babilamba moko maputa moko bakomi mo Kristo aza mwinda alota unazotala sikoyo elongi wana nazomona ka ndenge tomona ka photo wana o bakomaka mo Kristo aza mwinda natali bo siko na lobi lokola photo wana na kati liputa na se bakomi Yesu Kristo na se liputa bakomi Yesu Kristo ngalobi na moni yo seke eza yo Yesu mama Tiffany kaka ndenge na lobi wana moto epeli na se ya mai na profondeur à 22 mètres wana moto epeli poa wana toza déjà ba 4 heures soki 50 tango moto wana epeli mbala moko loboko na nge bimi banoko baza likolo
pendant bazo ko raisonner ndenge ni toko bimisa ye ndenge ni toko sala mais loboko nanga ebimi batali tio ekomi likolo yango moko pota on bimi mbala moko na lâcher tio na tiki tio wa siko ngai nazo tepa parce que na teni wana tozindaka te nga siko na komo tepa likolo ya mai boye bamoni ngai balobi ye wana déjà ba 5 heures juste balongoli kano wana noko ayaki nango vite baye bazwi nga pourquoi parce que soki basali kutu minute moke bato batambola nzela wana ya kanananga wana entre Jokopuna na Ntumina site wana eza makasi ostalei nenga banotambola akokai kobuka site wana te po akoma Alex Ango eza la passable po akoma tina nzela tika pa nzela mai alors ebeme na ngai soki ekwei wana seke na komona na te ata nzoto na ngai komona na te mbala moko barapite bazwi ngai ntango bazwi ngai babimi na ngai na mokili babani kofina ngai libumu babani kofima libumu c'est vrai na banda pe kosanza mai na banda pe kobimisa mai ntango bazofina libumu na ngai na banda pe kosanza mai mais kimia na ngai ezalaki mpona mai oyo nazobimisa te nazosanza te kimia na ngai ezali par rapport ya seno na mona se ya mai ya moto na mona se ya mai alors avant d'abord moto wana na sauté mo place avant sikoyo ayebisa ngai na troisième fois etala ngai ayebisi ngai Chibui te abenga Mikael wana na benga mina koma Mikael te komwa mbala liboso babenga abenga na se ya mai na Mikael ngai nazokomisa yo lokola apôtre na ngai ne nazobimisa yo awa kobima na yo awa kozongela lisusu makambo nyonso te il faut banda kosalela ngai siko na kobanga o naza nango nde na ondima na ngai noki ozomona ngai siko posa ezakala yo kondima noki te mezala sincère que tango ozobima ko omoni nengo vandi awa noko na yo ayawa alobi nini akomi na sukati tango tune noko okomi na suka alobi nini est-ce que naza nzambe nga alobi na yoki nazobimiso nazozo lokola apôtre na ngai pona mosala na ngai na ndimi siko ayebisi nga tala ngai nde natali elongi wana se référé na ya maputo ba mama protestante balataka mokristo aza mwinda wana elongi wana se référé na mikanda malongi o baba no pesa biso na catholique na muninga alobi eza yo Yesu mbala moko moto epeli na se ya mai tant moto epeli na se ya mai loboko na ngai bimi na komi ko flotter siko likolo ya mai nde banoko batali balobi ye wana déjà wana 5 heures juste balandi ngai de 22 heures jusqu'à 5 heures juste bazwi kano baye balandi ngai bazwi ngai nde babimisi ngai babandi kofina ngai libumu na bandi kosanza mai mais kimia na ngai plus ezalaki mpona mai oyo na banda kosanza te kimia na ngai eza scène oyo namoni na se ya mai ezalaka vendredi ngai nalobi makambo nino namoni na se ya mai seke nzambe aleki noko na ngai noko akosa omoni siko ba examen na bandi kosala po noko na sama ye moko penza alobi nakomi na suka ngala tu noko yo pe okoma na suka alobi bonga na za nzambe seke nzambe aleki noko seke noko asalaka ezana onka biloka mike tu vois ngai moko cela prouve que la repentance ezalaka ya mutu ye moko il faut la conviction d'abord yo moko na vie oyo zanango na réalité oyo zomona na grandeur ya foi oyo zali ko se poser samedi etani tongo wana ti babimisi nga libanda toye na dimanche babalinière ekomo zonga tikapa ndenge bato bacharge aka ifo bazonga bo bazokeno teka badiama na yebisi noko na lingi na mata tikapa o nini po ndako ebanoza na tikapa wana eza nzamba place to plonge ozokeno sta linga libite na lina ke na pema moke ya bi problème te na mati na bannière or ke kokene na ngai nazoke na décision pona sa nini na kabwana na noko na ngai na ndako noko lokola bota te azalaka ye na mwasi na ye na moto ya mosala soko lekisi bana misato balongolo na mosala faut ezapo moto ya mosala tongele chambre et salon mwa ndako na lisika me ndako noko yango moko donc tozalaki juste na sima hôpital ya Libuma na Chikapa donc soki bato bavanda na Chikapa bayebi hôpital ya Libuma kaka na sima nango nde place to banova alors noko batikali na zamba na mwasi na ye ngai na ke kuna na beti na porte travailleur wana satinière lopango afongoli ngai na koti pe na lopango na koti na ndako ezalaka dimanche na lundi mama Tiffany d'abord butu wana dimanche nazokoka kosala te loko moko te donc esprit na ngai ezozonga na normal te na monaka scène oya mai nazo mituna sikoyo donc Thomas akufi na ye c'est que mbuta akufi bibeme wana monana te mabanda ndenge zipa bango donc sur les 16 bakufa et cause ata 3 personnes babima mais ba proche na ngai Thomas na mbuta zalaka garçon moko ya luele bamboka babunda kuna mais Thomas azalaki garçon Thomas plutôt azalaki mutu luele mbuta azalaki mutu luebo azalaki mukete batekete me bakete alors siko na bani kotuna c'est que mbuta akufi na ye donc Thomas tikane pe na sa mai minga na bimi te ngai funa banaka osambela ozomona bani koloba ndenge wana
tozana lundi ba 10h na osala ba débat wana yangai moko sans pasteur na osala ba débat tant to komika 12h na koti na chambre na nga mama Tiffany j'avais des choses ba chapelet ba bougie ba image na nga ya ba Sainte Marie ba image musu ba to ba salela ka ezala kamala moto ya des images o e répondra ka moto na kati na monde wana soki na classe yango ti yango ne moto zo sanga ke omoni Tiffany azoya ndinga zoya wana azana mbongo soko sengi a opesa ote mais sana makaso tout est kalipeka po mbongo na poche na ekima ye epana yo ozoyoka déjà l'esprit na ngese yebisinga okoya tokosola batatikela ta nazata ni lokote e yo zaka boy ngasi ko tamso ça va kene no bien to tout alika lipeka okeno kuna lobi so yemto be anda tiko wana na matina transport mbongo na zaki nango ameyo lo baza na mbongo te nzo nenga na bendi alors na vaninga imoko nazui kikara motsungwana po kikara motsungwana chaque mercredi ya fin du mois na bano pese bouteille ya Vitalo il faut zapper comme ça taza mutu moko ya ndenge il faut pese kama mafuta mbilo ya propre o elalaka te mafuta mbilo ya propre elalaka te ubenza obobenga nino bolamba bino watu bolamba mafuta mbilo ya o ezalaka ko yanduka wana ezate basimisa ngo moto il faut etika la kanengo siko na kosomba ka bouteille ya Vitalo plein il faut zo régime ya bitabe chaque mercredi ya fin du mois ndo kozwa oki otiki place table langue ezalaki wana kikara mutu wa soko bimi boye 10 minutes ezebele bouteille wana nyonso mafuta ekosila régime bitabe wana nyonso eliami okutaka baposo c'était l'obligation pourquoi parce que hier abandaki kwedenga or avana kene na mai na tuna ki avana sala déplacement nyonso na bano tuna na tuna ki penake na mai bokende pendant que mokonya mboka boyaki mais ya lobi na biso tokende c'est que loko ezate ya zalaki soki apesinga ordre c'est que loko mo ezate même na combattre ezabo esi na obunda muto batinga na okoka ekende asale loko te mais les jours wana lobi kende mais na kangama na sia mai sata aza limité aza limité alors tant siko na zui babiloko wana nyonso j'étais seul nazalaki na mutu te tant na zui appel langa d'abord nazalaki ngai moko lorsque nazozo engagement nazalaki ngai moko mama Tiffany soki nazongi sima nzamba alimisa ngai bandeko témoin de Jéhovah oyeba tuna nyokola pe mingi na vi na nga bango wana soki bayeka mone batambolaka na bolingo bazana ngo évangélisation na bango koya kote mama Tiffany na bando lalisa bango bapongi na ndenge moko so baye nazalaki garçon moko poli soki baye biso boko ndima te très calme na lobaka te mais makasi ya bitumba bakisi awa ndoki batu musoko mona apparence lokola mutakima na kuva ndoko mona ma elobeli très bien mais nzoka nde ndoki alors soki bandeko batémoin de Jéhovah bayeboye soki obani koloba ti na kotalo natali so na mono lobi mingi na fini misulanga po yo lali so bozaki mibali okota bani koloba na yo kaka obani kotanga moninga na bango alali so na moni pe alobi pe mingi natali ti na longola biso soki aye misu nena nga ekuta na betika misu bo ya lali oya lamuki ti okomona boye bayebi te to bandaki wapi to suka ndeko sava to tika ça va boke na sala bango boye ba Tiffany bandeko wana alors nazwa kikara montsongo wana nazwi batrapele na ngai na sanzi nano oyo ezalaki na libomo nazwi kun faikunu wana nazwi biloko na ngai nyonso na kitisi yango osanzo ndeni batiaki okotia yo posa nango ezalaka maloba to banoloba chaque fois so nana maloba wana il faut ebima ya mulai ya 1 mètre ezalaki vraiment mulai soki nalobi ka maloba wana il faut ebima azomona même caché boye naloboko banomona te mais soki nalobi il faut ebima nde nakoyebaki bato baoyela biso mpona nyongo ekozala brutal makasi soki bayeboye biso yango naza te so na koti bo na minute moke pe boyoka na porte ta uto bimaka siko zoma ndenge ezalaki alors nazwi yango na sala prière wana na 12h je me souviens encore tellement na banda ko sala la makambo ba mingi na bakini na ba 12h ngape na lobi na obriske bango peka na 12h awa na sala prière moka mokusa na lobi nzambe na moni yo penza na se mai na moni ko za makasi oleki penza noko na ngai na lingina tika biloko oyo nyonso na otumbango moto s'il te plaît nzambe na kufa te na bela pe liboma te mais comprendre ngai robo na nzoto etikala kaka po talaka ba bitumba soki na tiki nyonso boye na bitumba babeti ngai ekobimisa nga bien te ozomwa na faire comprendre nzambe ala nzambe aza koleka ba pasteur to va na ba Tiffany amen na faire comprendre nzambe na otikala kaka na robo me nyonso oyo nazotumba mama Tiffany nazwa kaka almettre na pelisa papa ya centenier olia ya kote ya simandako akima abima na lopango akima batu na lopango na libanda ba uganga ezobeta lokwa bat massage obe pau donc ngai moko na zoyoka matoi mais na tikali ka ndengona nde na lobaki c'est comme si na lati esprit moko eleki yango na opanga te
mais nazoka ndenge ezosala soki kara mutu nanga ko kita nango ndenge ezokita na moto ndenge ezozika mais na mai ya misu nango boye ezobima ozomona pe mutu azolela pas tozonga wana na mai ya misu tika topoze na bakestion po bato bakompa po yo na nombango asoma loba mama botwaka badiama okende te kina badiamatifere na bacomptoir Mayata Ibrahim na tikaba. Est-ce que badiamateur wana mpe bazalaka bakisi? Oui, badiamatifere mingi mais soki tokozwa bakoli mpe kaka mabete ozomona soki mpe tokozwa ntango oyokaka ntango moko elekaki babwaka badiamatifere on s'appelle les diamatifères. Badiamatifere c'est ça badiamatifere voilà bazobwaka bago tout ça ke bango nde bapesaka mbongo ebele apasi atala te voilà bino bandosamina mama Tiffany parce que yango nayebisaka mpo bato ebele bayebaka te 95 97 98% ya badiamatifere oyo baza na bacomptoir baa na bafetiche ngam nayebisa yo soki ezali nalobi te bango nyonso 2% 4% ekozala bato baza na bandeko na bagouvernement boye ozomprendre lokola bato mingi baza na bagouvernement nzambe alimisanga baza kotravaye na baposa na bango moko c'est-à-dire akoyiba mbongo na ministère oyo azali ake kuna apesi leki neta mosusu $100,000 diama oyo ezali ta mosusu ya 2000 leki na kosomba ngo na 3000 aobanga te pwani po eza mbongo batoki te bazwi na bango alo moto anenge akosala comptoir azozwa ne badiama azosomba baplongere nde bazoyela ye badiama neto banokende nango me bamosusu ezali mpenza ke ye moko nde avandela na kati ya famille akobelisa 2 personnes maboma soit ye moko areglaka me okoyeba te eza na bacommerçant ebele batambola na bapampex me boyebaka te bapampex nazoyebisa solo batambola na bapampex me okoyeba ndenge nini soki nzambe arevelo te soki okutana na esprit wana te moko mosusu ekozala mpe boke na douche moto awuti na douche eza mwasi te mobali me okuti mpenza bamorso baparti ya makila etikali tamosu makila boyita oye morai na okomprendre te me nzoka nde lokuta emorai te aza na bamomana ya regle mobali ozomona badiamatifere ebele basalelaka babiloko wana alors soki tokei na nsima natumbi biloko wana nyonso eziki bakake nayebi biso bakake mpo ngai ndenge nazalaki na ngambo wana taka sonde bando nsima ngai te bakasonda wana parce que d'abord noko na ngai alekisanga likolo ya mbeli libanga omoni libanga oyo bapelisaka mbeli wana asalanga cérémonie mpo na kasonda tellement noko azalaki mutu moko ya mbongo azalaki mpe na bakisi ebele lui il savait déjà que soki baluki ye bazwi ye te ta mosusu bakozwa ngai liki na ye mwana grande sœur na ye oyo abokolaka alo ifale ngai nazala baprotection noko alekisanga likolo ya libanga wana mpo na kasonda ebeta bakake kikara mutungu wana ezolela ndenge ezozika biloko nyonso ezozika mama Tiffany nalandeli yango bamorso ya bakarton nyonso pour que nyonso ezika nyonso ozomprendre nazwi mpenza mai na sopi bapoussière wana papa na panzi me nayebisi nzambe robo natikala yango kaka comprendre nga wana ezalaki lundi eleki mardi mercredi nasali une semaine naozonga na zamba te balniere ye mati nokotala te ke na butu na lati na bandi boma te na okufa te sikoyo ndenge na vandi bokobanga penze banozala te parce que de nature vraiment na banga penza te nga de nature ndenge na ngai na banga kate alors monte na yebisa même ne bandele même noko ndenge azoloba na nga tuna yoba na banga kande te ata lelo ndenge ezala peut-être lobaka bakulunwa bakuluna wana bakuta me nde boloba mituka nga na sina mata pe ndenge wana jip nayebi mutu te me na senka tata komisa nga na kingasa na okene veye azwi ngai me bato bavanda na nga na rena lemba balobi bana mbala musu babanga te kana naza pasteur me na mata nakoma pe na kingasa mutu pe akitanga kene azoma na banga kapenza te alors natumbi biloko wana yebisika nzambe natika na robo une semaine ekoki baliniere yo komata noko atindelinga maloba me akivanda kuna nini ye moko na sentinelle lopango wana akobanolia ndenge nini aza mutu aba caprice akolia parce que fufu na le yango na ba aja mukolo même pondu mutu alesinga mama Debora banana botama na lia pondu te na le pondu na 2000 nga le pondu na 2000 alors nazalaki na babiloko naliaka te donc bakaprice tellement ezalaki mpe ebele na babikili ebele nazalaki nango sikoyo ntango noko atima aloba ngai yebisi bango ke boyebise na mercredi nde nakoya wana une semaine na ndama ntango babalniere ezokita mercredi nde nakoti na kati kokita na ngai mama Tiffany nazwi na valise na ngai na bilamba na ngai nyonso wana maboko nazalaka na $300 mutu azwa ba $22,000 ba $11,000 me ngai nazalaka na $300 na kese na ngai
tango bannière kiti noka moni pe valise na ngai nde na kiti nango nini tala ba corona ndenge bimaki ya munene wana alobi nini pour nazalaka na corona moko eutaka Afrique du Sud na batan wana na 95 et yaka 3 pièces to soma oka 3 personnes ezaka cher na ba air wana ezaka si je me trompe pas ba $125 eza valise radio donc eloko moko liboso nango radio mais eza pe ka valise nayebisi noko ngai nazozonga na bandundu côté ya mama na ngai alobi mpona nini alobi te ayebi te bon c'est sûr il faut la sentir yango il faut la sentir parce que biloko mosusu wana ezalaki mpe aye bachapele ezalaki aye babiloko mosusu ezalaki aye il faut la sentir atuninga mpona nini donc asali lokola akamwe mpo aninga alobi te naozonga mama Tiffany akomaki na pouvoir moko ya koloba donc noko mpe atosa kaka alobi oza sûr so yo oza na moko ozonga bite na $300 mais il faut nazonga kaka kota mama ya biso nga mpe na ngai na mbongo te $200 kasi yango mais wana il faut ozela balinière ya samedi ikamu te tovandi camarade na ngai ona uta oyebi so mpe akufa donc ntango sikoyo tokomi balinière eye camarade na ngai wana mpe nalobaki azalaki asocie na ngai abakisi nga $300 na 300 nazalaki nango 600 na 200 noko apesi ngai esalinga lokwa $800 nde nazwi nzela kolongwa kachimu parce que wana naye kolanda noko na zamba na mboka kachimu eza likolo ya biponga na bato bakenda nzela mai soko oleki deja njoko punda c'est ça alors nazwi sikoyo transport nakomi ntina njoko punda il faut kozela sikoyo balinière mpona ya ilebo nabandi kosala voyage ndenge wana ntina ye kokoma epai na biso place mama oyo aboti ngai azali mama Alfred Makumbongo na Dibaya Lubwe napesi ye mbote nakomi sikoyo na Dibaya alors église moko ezalaka wana église évangélique du Congo oyo tozalaka na représentant moko Paul Lao azalaka un américain napesi ye mbote parce que ayoka mpe lingala très bien Paul Lao wana donc nde église oyo avanda kende marge nazalaki na makambo na ngai mingi na nzoto mais nazalaki koassiste na banini wana c'est-à-dire naza jeune liboso oyo bango baganyaki na nsima na ngai nde nazwa bajeune ebele na memaka na kati ya église wana alors ntango sikoyo tokomi na ye na Dibaya grand frère ta bamoni nga wana vraiment bilamba eza nini mama Tiffany bilamba grand frère sikoyo ayebisi nga ate ifo tokende église yo ndenge ozawa ifo banda koyemba banzemba moko na moko no wana mpo bayebi ke nayemba bando oyemba bien mongongo na bakoganga bapriere badelivrance nde ekoma boye sikoyo soki tokende église naza na nzemba moko na moko grand frère ta mosusu moto aza modérateur akomotala kaka donc olongwe déjà pas noko nakomi sikoyo na mama na Dibaya mama merci mpona lelo tosuka nanu wana toyeba ntango okomaki pa mama boyambalaki ndenge nini ezalaki ndenge nini noko mpe bakisi na ye ayebaki déjà esali mais ekoma tiki okala libre mpo oyo oza mwana noko satan azala na noko te ya te papa te mais tomwa neti satan akomeli oyo gentil. On ne sait pas, on va en parler, papa Michael. Ok, merci maman Tiffany. Donc pour les lots qui wana tokoya ko beta lisolo ta ona zonga ki kota maman et puis bokoya ko yeba maman langai maman moko atuna question que oluba makamoko eza très capital mais ozo vandi sango tozo luba na sete ouais ozo vandi sango penza tozo kota muzindo te na yebisa donc témoignage oyo nalinga ko beta penza ngo te parce que des fois pour nanga esala nga penza bien fazo nzamba benga nga parce que na fa nzamba benga il y avait aussi un témoignage. Ok. Donc place na quoi na boka maman Deborah na permanence à banda 20h ti 5h. Merci beaucoup. Numéro de téléphone. Donc nzamba pambola biso numéro nanga téléphone ezali plus 243 99 24 88 581. Je reviens plus 243 99 24 88 583. Wana nde numéro na ngai soki ndeko ozana posa ba prière ozana posa motuna mosusu parce que awazali media des fois makamususu okozana posa koloba to nini tamusu pe otambola na ngambo wana tamusu ozalaki pe na makambo wana tu as besoin ya kokite yango après avoir koyoka ba makambo oyo. Et je crois que j'ai une révélation aussi au nazwaki mais na kopesa ngo juste na jour asuka onga nazwaki ozomona nazana deux messages oyo nzamba pesa kingai pendant batao nyonso tozana ko bana déjà mission na yo message à liboso ezali na ba moment to bana ko passer déjà na maman Deborah si je reviens na message wana na yebisa soki na yebite soko tala ta basket no na lobaka maman Tiffany na moni bakabeli biso mituka mibale to solo la yango na émission ko ya to beta na émission donc na ko beta on a ba message nyonso wana ndenge zwa maki. OK, merci beaucoup. Quant à moi je vous dis ciao ciao, que Dieu vous bénisse. Bye.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien